Na kati ya théâtre koswana ekotela bino mingi. Kobomana eza trop. ANTPC eza. Musala ANTPC ezalaka nini? Parce que tant mozoka Décan, Ans na la Duchesse, Maman Kalunga na epela. Quand la Duchesse pas bon théâtre na ki pedete. Pour il sort to boka makasi. La Duchesse a camarade na biso. La Duchesse a fait ça mamisa makwanza te. Ando la table mama mamisa bana les héritiers qui sont la Duchesse bandi les loté. OK. Yango photo evitaka. Wana loko to ane loko te aya. La Duchesse nde oyaka nando comme le mo changement kota. Théâtre pe sa vie. Alors que bossa la ba origine te. Outa na wese ya coup direct. Ans do zana ba noke na poto. Muta théâtre ta muto kuta sungai makasi na vidiana makila pe a sonam. O azako zwa mbongo na okelia ngona ndakwa ans. Ti akufa ans asani. Mwana ans akokana makalunga. Mais moi na pe mo confirmer ki no abota akokana na Maman Kalunga abenga ikutu Mami Kalunga. Oui, koko na it. Où est le mal? Parce que vérité en ozo uta wapi ba téléspectateur to ba amoureux ya Eyokani TV ba nimba yeba. Vérité ni. Est-ce que réellement Madame Ansaloba qui à propos ya Maman Pela yo tellement ça aux côté liba maman qui peut na TV sur sengi pardon. Pardon ana baloba alobi eza je ne regrette de rien de tout ce que j'avais dit. Voilà pardon. Le pardon c'est un regret sincère. Définition pardon wana na ebite meko tu na pasteur na bino. Bonjour. Je m'appelle Blondine Lucie, je suis la fondatrice de l'association Nathan Lucie. Je suis mère de famille, j'ai 4 enfants, dont l'un d'eux est autiste. L'autisme, c'est un sujet qui me touche personnellement et c'est ce qui m'a motivée à fonder l'association Nathan Lucie. Aussi, il y a dans le monde, et plus particulièrement en RDC, mon pays, beaucoup d'enfants qui sont mis à l'écart. Je connais les problèmes que vivent au quotidien les parents et les enfants. Je pourrais apporter à tous ces parents toute mon expertise et mon expérience qui ne leur sont pas toujours prodiguées. Ce que je tiens à dire, c'est que chacun d'entre nous a certainement dans son entourage quelqu'un qui souffre de l'autisme en silence. Car c'est un sujet tabou, surtout chez nous les Africains. On a honte d'en parler. Aujourd'hui, avec l'association Nathan Lucie, je souhaite mettre en place des initiatives concrètes et à long terme pour leur venir en aide, comme la rénovation des écoles, l'achat des matériels et la construction des écoles spécialisées. Bien sûr, je ne peux pas vous promettre que je vais tout révolutionner, mais avec votre aide, on peut mettre en place des actions concrètes à notre niveau. Pour cela, j'ai besoin de vous pour nous faire connaître et pour récolter des dons pour nos premières actions. Pour nous faire connaître, c'est très simple et vous en avez le pouvoir. Il vous suffit d'aller sur nos réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Instagram, de les liker et de partager en mettant si possible un petit message de soutien. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, faites un don que vous pourriez déclarer aux impôts. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas à nous envoyer un message via les réseaux sociaux ou par SMS ou encore WhatsApp. Par avance, un immense merci à tous. Ndeko papa, ndeko mama, élève, finaliste, topé pré-finaliste. Yoka, yoka bien, yoka lisusu bien. Collège Sylvain, Bazali Kosala inscription, bonne école primaire, Collège Sylvain, Azali Kobanda inscription, des premières années tina 6e. Et bongo cycle de base, de 7e à 8e. Maman Nangaye. Enseignement de qualité. Peb enseignant, il y a hautement qualifié. Bazali une expérience et Kuba. Tala batman bango kitoko kozanga tendeko et bongo pour la secondaire na humanité collège Sylvain organise les sections et options ci-après commercial et gestion coupe couture hôtellerie construction latin philo maman nangaye scientifique pédagogie générale électricité générale mécanique générale
Ya boina zanga ko zanga tendeko yo moto sala examen d'état mbala mbala ozwaka te occasion yangoyo okanga bakoko na banoko bandoki tala yaka kozwa diplôme na yo na collège Sylvain bango barataka te 100% sûr collège Sylvain formation ya solo formation ekuba ndeko otangisa mwana na yo na baekole moko mwana zwaka mayele kaka te tala kimambango na collège Sylvain bamba te kuna formation ezali ya kitoko formation elenda be ekuba baformateur bango moko bazali bien formé mama na ngai adresse avenue Ntsakala numéro 14 quartier Kimpe na Binza Delvaux na commune ya Ngaliema. Référence météo André Baumbu. Téléphone benga na lombango penza po babombela yo place. Au collège Sylvain, la formation du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est le seul souci des 5 enseignants du collège Sylvain. Chaque instant, poème réclamé par l'élève Nyanda Bundinga Rosie de la 6e année au collège Sylvain. Je vous remercie. Si les canards savaient parler, il aimerait bien aller le dimanche au café. Et si l'escargot savait téléphoner, il resterait toujours au chaud dans leur coquille. Recitation réclamée par l'élève hier que je vous dis, élève de la 3e année primaire au collège Sylvain. Je vous remercie. Jeune avant des entre-toi, amis au milieu. Très bien. Allô Kinshasa, allô Belgique, allô Paris, allô France. Kinshasa, Bakongo, Matadi, Boma, Mwanda, tout ça là. Marambe Bandi, Andy Kasangana, le général de la presse congolaise, le soldat du peuple est là. Quand je vous dis ne zappez pas, ne vous y trompez pas d'adresse. Eyokani TV, Mireille Moukeba, mère de mère, Andy Kasangana, Yeyo, Gamos Image, toujours Montréal, accompagnement toujours des Alara. Na cadre bafoui, na cadre ba recherche, na na Katia Chang. Mais na opé sa place na zate parce que na sala toujours bafoui na ba recherche de bosenga ngai. Boleli trop, bolobi que le kuta est koti trop na makambo. Effectivement, le kuta est koti trop. Lelo na queen. Na pesi bino komom, lelo na queen. La reine Elisabeth III. Ya betaranae polele, ya bombate ko bombe yela été le kuta yela été. Et avec elle, on va parler, avec elle, on va décortiquer, avec elle, on va déchaîner, je dis. Un grand merci à tous les amoureux et amoureuses de Eyokani TV. Davina Tchombe Aigle, là où repose ma confiance. Ça veut dire Gamos Image. Eli Okese, le patron, Marambou DG Bandi. Le retour en force et à frappe. La reine Elisabeth III, Miss Lolo, Mbotenayo. Bonjour, le général de la presse, Andy Kasangana, Mobala Mouindou Babi Garçon Bio. Na pesio Mbote pe merci. Na ndenge na cadre ya fouille. Olokuta na reine. La reine Elisabeth III, Madame Poutine Maya Mukamba, Oelinga Salité T. Donc on a sa mote belé na abonné na biso ya Eyokani TV na email bossa chaîne Mireille Moukeba babi yende makambo na peso ba mote belé bisiki zali bonne guérison vient nga Adrisha motomètre babi en direct de Londres ya nga matanga déjà bien ponné na zaboye matanga nanga eleka bien pour Adrisha motomètre za akati king babi le nouveau riche Jangandu mobali motema ya mama Janine ba mbote na yo vient nga kloko monzambi de bundesi yo kutuso na zangi siko bwaka oseke na sumuki babi master nanga matondo linda bilele na kati ya Paris wana donc Paris to sape yo kaye. Bon. Babi sous alimbondo mama social moi so aibo solo la moi so azo soutenir ba orphelin biso ba orphelin ba soutenir ka biso poto bana ba Tanzambe ba mbote belé na ba abonné onyo so balinganga ba fan na ngaye Eyokani TV yango so bo s'abonner aw obi ke sanga bien o s'abonner o commenter o liker o partager émission pour na rato panza j'ai dit wa na chiffre d'ici depuis que yo ton sango na statut bon babi ba junior bino nyonso bata chiffre d'ici boza tellement ébélé donc no ye ba kutene no sala ine samba de moi-même ma maman chérie Pierrette Batala je suis là babi vraiment maman pasteur a solo wa iboyemba to tsango pe awa et pas ya MK ba son wana ya maman garde Kidinda to kata penya banze mon pesa édifiant ba tu ba yoka maman garde Kalate a on a Eyokani TV donc to yamba pe ana Eyokani maman garde Kidinda maman pasteur a solo en tout cas na pio ba mbote belé merci beaucoup vous après
nga sera toujours prêt. Attention, démarrer. Bah mais qui est trop. Na ebisio, mais ba ko kakate. Oh. Banguna bakwei ndenge satana kwei akibakwei lisusu. Balukinga la molili esimbite. Voilà. Bitumba ya butu esimbite. Soki balamuki na tongo bakomi agite yebake na butu esimbite. Voilà. Pourtant dans le colo. Et apota te banyata ngalobi na moto. Na misapio ba komeka ba omeka. Ka yango no lobate. Ngala mona nzambe mama garda yembi. Baninga Yesu a gagné a pile Lola yokanga Yesu a gagné Lola yokanga Yesu a gagné a pile Talaskolo nana mutumo bo wasa pila kala. Bon. L'homme de 33 ans. L'homme de Lingwana la loketo. O megamtabongo. Na ibisao. Évolution de nini maka. Évolution kitoko. Évolution kitoko pona minute onde na zaboye. Non, c'est la installation il y a Charles pona na qui pese ba félicitations. Le quoi ndeko na ngai Reine Elisabeth II azana kati ya morgue. Ngai Reine Elisabeth III na za installation ya roi pona qui pesa ba fleur nanga. Et c'est on ndeni qui trop siro yo mo zala nango. Te qui trop sir mingi pona nzambe. OK. Biso bana nzambe to zaka sûr na nzambe na biso. Po babi ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. OK. Ils ont vécu à cause du nom de l'Éternel de Jésus-Christ. Oui, bah que bato mingi pe ba lo za orgueilleuse. Nga tena za orgueilleuse tena za ndeka nde fier. OK. Ouais, pena mona muluba. Nga za muluba 100% makila ba luba. Vrai nom na yo ezala. Muilambo. Ya ba o funda nga te. Fi de rando. Asa oluka kombo. Makambo bandi yo zo ide biko koma kombo to tio de mpanzi. Asa oluka kombo te. OK. Et puis ndeza boye ameka kute. Non to kotite. Ah to kotite te. Na ebike mingi. Même ça ba on dia ba démarrer. Maman bandité. Po bango ba saka na batu ngala na kanda do mona ngabo. Bandité. Ndeko na melano mai. Elisabeth. Vous êtes en train de comprendre déjà que non, je suis avec Miss Lolo, Reine Elisabeth III babi Poutine. Ya betaka ya lo baka clair. Asa ba satande. Ana ba satande tout boko ça biso trop et maintenant l'air a sonné. Je démarre. Na kati théâtre beaucoup faisait trop. Manda théâtre ko bomane komi trop jalousé komi trop ça va dire quoi. Toi et belete. Mais na Japon pe bat ba ko fat. Mais abino eleki quand même. Eleki terre. La veine absolument na mutu ba ko ki pe na douche ndemo na pa ko edie pa kufi. Am ta théâtre théâtre za ko te ingénieur bat ba tonga che ruta ti le gelu. Nzela kasa wana na kana ngana. Ingénieur a kufi. Matanga ne ku mindele pe ba oya. Ba mindele na bango ya. Au père de sous papa Kweli. Pe à l'air sam. Eza loi ya nature, mort eza naturel. Mutaloba te ke na lali boye, lobi na tongo la mukata zate. Nzambe muta destinara na destin moto. Nzamba bi lelo neza boye na olongo la Miss Lolo, lobi nde ba nyatenga na moto. E ko pe kozonga place misusu. E ko pe ke na tuti nga ka boye na koyi mutu ka pe fininga. Mais nzamba protéger nga. Eza te ke ponga na malamu. Na zuka ngolu. Nzamba lobi nini? Aïbsi Jérémie. Tant que vous avez un fœtus, la carte est bon, ma parents, on a ébaqué, on a bon, maman, on a ébaqué, on a ponio. Pas quoi dit à sa sali, à coxy déjà. Les colonels na sena moyo. Nous avons joué tout si carolo, kola musaba mambuso lokuta. Mais l'histoire m'a bien. Nous avons pas quoi permettre. L'histoire m'a bien na oki, on a eu sa maman kara, na regretté. L'effort n'y a pas papa sala qui a et l'autre maman. Donc na regretté pour. Azam moi si naé deuxième femme. Te moi si c'est trop dur azali kangunaé. Yo on insister na likango. Te poye mo bimi. Fala tika so za moi si balinga ba lukaé. Donc ma benoko sabiso na internet. On dit femme respectueuse. Babi boy. Bakena ki 10. 5 bazaki na mafuta na mwinda, 5 bazaki na ngote. Donc ma benaza femme bazaki na mwinda na mafuta tena na mwinda. OK. Donc aokosa. Te ba benaza moi so bazaki na mafuta tena na mwinda. Kwa vania za nini? Manga laza bana sisi ma benaza nini? Mais manga laza femme auto ebaki na kata ndako. Nakona lobi kasi ya lobi kaza moi sa pa kwedi ya mibale. Ba papa masumu ba yebie atangi ba komba ba tebele yango na yebise ka boy basi 10 zo bakene ko zela mobali na bangwa libala 5 bazaki na mafuta na minda 5 bazaki na ngote donc mambe na za mwaso azaki na mafuta na mwinda te mama ngalula yebake neto za bona mobali nanga peut-être ngana ko ke liboso ne peut-être ya ko ke liboso en transa nini na protéger na bana mama limbisanga wa mama mabena je vous respecte.
po babi mama za mwasi abimisaka bana aza mwasi apesaka vie na 41 na nyonso bosali na papa to ata la leka 6 ans te oh baboti te père asali ba ora travail en vain ah la pratique mais rien tombeau blanchi par rapport à manga lula muta bénéficier pour bana mais ça la bana 6 cité yaya manga la 6 enfants vous assure que manga la 6 enfants ya papa Kwedi 6 enfants Mainar Kwedi OK mami Kwedi héritier Kwedi Malaika Kwedi Pati Kwedi moko ya mibale na bosali komone meya ngana ka dans ordinateur basola ba pesi problème yo makambo mabene to peso kanda makasi et pesa nga kanda na sens ni ay ko saluer mémoire ya papa oh tabule écoute abotala ba japonais bon Mobutu président Mobutu bon abotala ba si combien donc moto ba monika ya sumuki wa sali mabe mpo mabe na otanga na biso mwana zaka na soyo ya métis a otanga na télévision au moment où pas Kwedi na nini na ye na balo ma testament na ya muso atiki pe comme mwana ngote oh là on a même sa personnalité muto asa kufi aza chancelier to respecter na dans le monde du théâtre pena pas Kwedi as exemplaire saint papa saint aboya buzoba azaka nango te akozala ne mpe nango mais eza bapapa oyo balinga te buzoba na bango emona libanda lokola bapapa bamisusu OK donc bapapa bamiso bapréféra buzoba emona na live bato biso bapréféra buzoba bango emonana ti abana mwasi mwa moke aza mposa bayebaka bana mwasi mwa moke aza mwasi mwa boye quelque part aza mposa bayeba mais papa Kwedi c'est un homme respectable bongo ya baloba ndeni yango wana français Vandao Reine Elisabeth oh Mireille Moukeba donc déjà marambe bandi la reine mère la patronne hein tout ça la musala Davina Chombe aigle mona bato Mabert marambu DG bandaki donc il y a pas le temps est-ce que mabe na pena biloko ya oh pena biloko yo ya ki pena exception ya ngwana ke oyebi sapato o changer ki parti oyebi sapato o changer na collation na yo OK na o changer pas mandingari azolo ba pozo mona za perdante ou bien azo interpeller kaka biso non le problème c'est quoi asuma ki biso na lo monté ba compter parmi qui parmi bané aza garder aza penina te aza leya te OK tokolo ba ke non nenga saboye agara bote Ismaël penina bote ba ndeko Samuel ni Anna o bote ata mwana moko Anna zaki femme légitime OK penina ba ne ko tuka yepo ando bota te mais ta sikonza mena sala ngolu Ponza balobi moi so akokota bokonza lola wa bota wa comme la femme sera sauvée à devenir mère. J'espère que autant après verset biblique na. Bible beleza ko na mutu pwani. Na ebite. Pour lelo beno passe la ba verset. Relation ça ka mama bena. Relation nini ozala na ona bande comme suso ba sala théâtre. Ya mabe. Moko pa leka na internet saka Vivette maya manete se bobomisa. Na bongisa la epwani po ya finga masoko lokwa bon popi moi popi asumbate menga sumbaka. Vivette. Oh. Abana za masoko mikelo kwa bana popi. Siko lisoko mo popi kanga mayange fungwa ba ikota toilette. Obuke yemo ko ba mambo ayebite. Na bongisa la epona intérêt nini. Na camarade nete na tamwana na ite na lia na ite to tambola côté moto nga vana na masina na fin ya vana na Gombe. Mais alobi yo vana na fin fond kutobi makana pasi. Na ite na mana pasi pona lingate na reine. Reine ma papa mbate. Ngala ndemo na bango te bavana na batala ka bango bavana na oshwe. Ba moni bango ye ba fio baleka na internet te. Ngala vana bimaka sona na elo mobo na ke sala. Mutu fo bima na but. Wana but to ke ka vana na barbo ye ba mona ko tomoli buto obwaki. Na soka na ngwe komi 0. O tomoli buto obwaki. Te. Na bana ona na boko laka o bakenda classe. Na parent responsable yo fo mbongo na ngala ozwa na tsana compte na ngala banque po lobi bana nga ba otikala nga msuna ko okay poto na ko zala te mais bana nga ba vivre na mbongo wana kota otangisa bana pe na wana tumeka otuna ba vivre vraiment que non otangisa no ba na zusi ba diplôme bana otangisa et problème te non ça concurrence na été ya bonga nga na bonga te na luka ya na luka voilà en fait nayeba olobi ozala relation mo ya bien te na ba théâtre ba tendresse di binga pe olobi ça va na pese mbote ndeko na nga masha mumeli wana yo na ye na ebike wana kopeleka na pese mbote te na finga kai ofinga kai pe akangisa nga pe me na bima obima o comment trop sire eloko wana elekela ngai nazala nzambe Miss Lolo qui trop sire là ta Reine Elisabeth III je veux savoir Madame Poutine est-ce que yo so mona Poutine Vladimir ndoi nanga la Russie kuna obanga bataya OTAN jamais et bon si ko ngala obanga OTAN poani
ngalo bango tapwani ataba sangani ba yebele na bimaka molongi bon na bima molongi pona ana nzambe nanga l'homme de 33 ans moi mbala kufa chasse la limbala la to na nini na croix qui dit solo ya monsieur Machuda wa violer na fingi yo monsieur Machuda Jean-Louis Tamunoko songe Machuda nyama yo musano kobotsa mwana wa mwasi apo moni pamba na yakufa est-ce que penya na mutuna wana na ndenga uzapenya na mutuna o amayele mwana na moko obotsa e ndoki atata ta elongi mabe ya ndoki ya asa sorcier est-ce que yo ko botsa mwana ti wana ya normalité Bible zo sabiso na Lévitique ta la Lévitique wana ne place ba pesa ba na Israël 613 commandements bon ba catholique ba eli biso 10 ba bombi combien 603 pona kati wana okoki zo muninga na mobali lokolo zo muninga no mwasi na mbetu te eza kati Lévitique 18 wana ba PD wana pona ba PD mwasi okoki ko s'approcher na nyama te pour se prostituer na ye on se prostituer na ye c'est une abomination wana 23 wana pona ba lesbienne oko ndeo zaboye ba komi même ndenge Ruben o matin na mbeta papa na ye wazoka mwasi ya papa na ye nyonso eza na kati okokozwa mwasi papa na otokomisa mwasi 613 commandements bana Israël faut to féliciter bango po ba vivre na tanga loi biso to vivre na grâce aboti mwasi ya mama nandeko ta yo penya moni yo fo bazwa penya yo ba kamolo penya ba kamoli yango penya ba finyango lokwa miliki o mwana asamelaka wana nini mais ba di mwasi azoboya ba porter plainte kizenga mwasi ta elongi na kati ya théâtre koswana ekotela bino mingi kobomana eza trop ANTPC eza musala ANTPC ezalaka nini o ezalaka dirigé par président Masumu som takufi musala ANTPC ezalaka so mutakufi na kati ya koswana na bino bakotaka te pwani bo bango matim so to swana parce que tant ozoyoka deux camps France na la Duchesse Mama Kalunga na epela tenanga yo ololande ki poma côté ni baba mepela bon na tie yo na ya ba mama 3 contre 2 te 3 contre 2 te ça fait ibutu à côté baba mepela zuma tumba batu tout ba côté ni baba mepela po ba monike batu ana mi balé ba mabe ba geya papa babwana lokote donc France na la Duchesse balobi mama epela ba boma théâtre yena na 7e bagarre kutwa tika viwana obayaka na théâtre ka la Duchesse pas bom théâtre na ki pedeti po ili soke to boka makasi mais la Duchesse ça la ngoka eza rôle incarnant te akende ko kota libala na ngola ok mobali na ngola ne na oluka kombo na obo otangi kokoti sa mwa mbala batna makambo ala po aza akati te mais la Duchesse tamba kenda ngola akota libala pa muninga qui pédé pina ya solo azala yet aza mades mais ya lobi que non et puis la tangu na la Duchesse akama na biso la Duchesse a fait ça mamisa makwanza te andola tabla mama mamisa bana les hérédits qui sont la Duchesse bandi le loté ok yango photo evitaka wana loko to wana loko te ya la Duchesse nde oyaka na ndo comme le mo changement kota théâtre pe sa vie alors que bossa la ba origine te o uta na wese ya coup direct ya basaki na 500 fois ya pamba na kosomba unité na M-Pesa na toilette na bango bon Hans Maloba lobi oyo ya kofinga mama epela ya ndeni que non mama epela vanda na fin fond mama epela sumbaka na wesa kivte talomonika bata passe yamelaka potopoto yamelaka yogurt so ok na food market okuta yogurt ok na kin marché okuta ngo comprendre donc nga kutu babiloko wana nga kipango te yela biso plan moko bolobi naza besoin na bongisa bata théâtre to projet mo boye bata théâtre na mona bino bo souffra mingi na retourner ba site banini na otonga moi cité mo boye kuna bondo ke tourner cité Ans et ça la bien Ans dozana banoke na poto muta théâtre muto kuta sungai makasi na vidia na makila pe asonam o azako zwa mbongo na okeliango na ndako Ans tia kufa Ans asani muta somba cercle za José de Londres na ba mbongo musuba ta théâtre basangisa non tina pana soit tini mbongo na famille eza famille na ete eza nga eza bisote yo ya ofinga muto azafinga yo finge lo mabe quand ba retourner ka même réponse et pas na yo osiliko sika poani mona Ans akokana maka lunga mais moi on peut moi confirmer que non abota akokana na mama Kalunga abenga ikutu mami Kalunga oui koko na ete
Où est le mal? C'est que vérité en ozo utawa puis ba téléspectateur to ba amoureux ya Eyokani TV ba niba yeba. Vérité ni. Est-ce que réellement maman en salobaki à propos ya maman Pela? Yo tellement ça aux côté liba maman. Qui peut na TV soit sengi pardon. Pardon ana baloba alobi eza je ne regrette de rien de tout ce que j'avais dit. Voilà pardon. Le pardon c'est un regret sincère. Définition pardon à moi. Na ebité mais quand tu na pasteur na bino. Qu'est-ce que signifie le pardon? Ba ayeb so na lobi. On a le pardon est une puissance qui libère. Non. Wana quand même la Bible le pardon est une puissance qui libère. Na sens ni tant au salir regret moko eza sincère, profond. Tant au senga ngo bat balimbiso. Même devant Dieu. Au sumu ki ne lo mo bo nzamba ndo ko reprocher yo. Tant o senga pardon ba nzamba limbisanga. Faut avoir du regret. Au bon de lui au fou comme yo lela. Mais yo yeka na ba français moko ya ko bamba ba français faut ba communiquer ba tsaki papier na C. Ah. En salobi français bien. Ah yo tanga na facile ya tika ko ozalo yebi. Ozalo yebi ke ba gafe belé na français même l'émission au mido ba sa na mido. O yebi ke ba mo français wa obetana ba gafe ya makasi. OK. Pour bino bo sala ba français linguistique. Voilà. Cours à linguistique Pesali, le professeur le concours, je vous salue. Au tiers temboké, il facile que tout. Y'a on a lobby. C'est français linguistique. Na on s'en loba. On est à français linguistique té. On est à argot. Mais Miss Lolo, à lobby et zala blague. Bah ça là on a snap ya mutu na fait so bah zala. Zana pardon hein. Andy. Oui. Na vandika boina yo. Na ndio finga na omie yaba. Asala ngani. Bone to fandi ka boye ne to saboye to fandi batuninga mama kalunga tena ndio fingelo mabe yo sebango ayaya il y a le vidéo wana mutabimisa yango ebanite mutabimisa ki asobaki wana nenga blague na ye oyo pona osano émission faut la bien mûre na biboye omoni blague na ye écoutez cher OK na mafinga o azui ayoki yango ekote tina moi l'épinière on a aventure ngana vandika boye na sali no ba aventure te o ebisanga ke neza boye makalunga za kelongi mabe oh moi ça mutu ba honora ba pesa mbonga libala moi ça mutu ba bala ba honora o bona peke da pai akeko honorer moi sinaye asi bo vandi bo betali sona no o laksa batunde makalunga za kelongi mabe kaya ya sala da nani mais ba bi peke non kalunga pas avec un droit de réponse ba bi za ki blague en saloba yango za ki ba je ba ndoko finga na ndenga zela ba gens ba sala da ba je na makalunga pour ça ba je na komba wana ba aventure wanya lo ba ita la déjà za kelongi mabe po bango mbande baza baninga babeba na kati oh yo lo baka okangisa azer na bia tanga lo ba okangisa semeki ya makalunga ye asitanga lo ba mama pasteur Mike a BBC pasteur Vaseline a sala ngo a côté là on a studio a sala là on a ba gag ba comme tu na ba sticker pasteur Mike alamba kangisi alobani ini a yaya o lukai makambu o sisango pardon na to boy oh moninga sengi pardon na ebite na boyango Maman Pela vanda na 5 fonds akola na bien na lobi boya akola na vie ya bien wa pando ke lia ba fufu na ndako garçon mo boy na yebi akola na vie ya bien banda koma na poto abosa na baninga na o bakola na bango ya koma luka bato baza o baza na moi niveau likolo akanga na bango baza ba ingrat na lobi ke no so ye ansa siliki parce que bosimbi Maman Pela za kam bosimbi moi si na ye mama bango na moi si na bana zela na nga pesa ba respect belé na ba maman na ko simba mama ba anste OK a camarade na ngati très bien nde mama na nga botanga nde mama na bango botaye nazana devoir ya ko respecter mama na ye mama na biso bana to kotsa ba parenté to zongisa ne ye moi si na ye ba simbi po ye pa simba moi sabatu yango moni ba simbi moi si na ye songa simba moi sabatu te ba nga ba simba moi si na été OK bilobe lo bana moko ne tourner et retourner les donc là tu es vena et là tu es Maman Pela va dans la fin fond to fin fonté il y a ainsi nini il y a la richesse nini la richesse à moi franchement Andy la richesse ba fier toi ça là azan moi na makala ti les l'autre bon allons déjà pas ba on ba longa na hotel eza commune makala eza commune na pie bino mbote eza commune na pesipe ba na makala nso mbote mais ba yeba ka bisika to utaka to bosa na ba origine na biso te
C'est l'histoire qui détermine les origines. Hein? C'est l'histoire qui détermine les origines. Si on est fils. Oh, yo uta la toilette à coup direct. Le roi commence à malaki. Nani Davina Chombe. Allez kana simata la bakivo ezakuna. Bon. Alors ça li solo. OK. Na bandi nango na koli nango. Comprendre? Ngala botani. Na kutinda munene do pa kuna Yona ibudu bokoti maramongo pona ni. To koti maramongo po ba toucher ba mama. Ba sakana na ba mama te. Ba sakana na ba mama te. Donc ngani na zabo na botami na kuti lupango. Na koli na kuti lupango. O dondo na biloko ba. Ya ba para. Au capite. Na au capite linga nini musute hein? Kana ba capite na sota bazwaka bango bakena na bango na États-Unis. Tane ba kufaka. Na lupango nde na fani bo mama lupango. Yango pe ba lo ba epela ti le lova na epa na. Enga sikoyo nga. Na vana pa biso mais na lupango na kota bisa mikana lupango. Te anzi solo bika général de la presse. Ouais. Na kota tona benga mwana na mikana lupango. Vous voyez que la reine Elisabeth est en la featuring magistral. Dans mon image, zelanga maluba o azoluba parce que to ozongisa ngo so to vérifier. Na lobi boye. Na tinda mwana. Abibisa mikana lupango na nga. Naza lupango. Miss Lolo. Naza na lupango. Donc na ko ter na biloko na nga na TVT pona ba nosala ngo orgueil ezanga. OK. Tozong sa bandeko babunga nzela. Photo zong sa ba ona nzela nga na za maya mukamba Poutine. Na linga salté te na ozong sa bato sa ba otsa salté la terre na ozong sa ba ona nzela. Où est le man? Tala nyama okapi. Bon. Nyama mo propre hein. Oh comment soni to do non nga causer pas bino. Landimi. Na fa na pas biso pas noter. Et pas na bango peut-être. Nga ke fa na pas Davina. Oh. Na vanda pas biso. Donc je suis fière que mon père à moi a tiqué l'orboboy. Vous appelez na ba locataire na le pont. Na ba locataire, maman Bayres. Net inde za les 5 locataires déjà sont les trois coquilles à Romo banga de Miss Lola tia dialelo. Ngala Romo embe la locataire nga les 26 les 26 chérie. Elisabeth tout ah na mwana na yazo tambola na mwana. Yaya c'est sa vie. Ezatana yaya. Na oke la muninga muté alukunya te po donc vie ezana ba étape. Yo yebi poto te ba on ba vivre na poto. Yaya nazala bandeko ebele na poto. OK. Yana psa mbala uti États-Unis ayaki. Azongaki mercredi à semaine passée. Comme il na États-Unis jeudi bah ça là 2 jours hein. Roger Milambo que je sali. Neve na nga Jonathan Moussese en États-Unis. Nièce na ngai Inès Boulela à Londres. Grande sœur na nga Mifi Boulela à la Belgique. Lato production oh moi mbalo yemba Lato production à na Paris. Nani grand frère na nga Moui à la famille poto na poto. Ya na nga musoza en Autriche. OK. Donc mon famille na biso toza na ba payer belé ya poto bandeko na nga baza. Grande sœur na nga Mbombo ana Mbombo ana Canada. C'est que ba onde ba komo semisa la biso poto. Bango ba osemisa po ba ki poto ki mukolo bazwi na mini moins 5. Ba bango ba na poto bino ba na kini ba survie kolia o bango ba olia différents climats. O moninga soko ke poto na ngala ke de poto tant papa na ngazaki en vie. Pour papa biso oui, la fille à papa. Fille à papa. Tant papa biso ndo beta ba kwenda vutuka Paris et kini poto. Anga me mabiso ngane na ndoli na poto tetanga mwana na comprenait na mambote. Mais la minute des aboy. Na ko yo beta lisote ke o na ke poto lobia. Am sinde to so la bona poko na okende oyeba. Na ke ba la duchesse yo lukisondo benge PD na TV. Azalaka. Ayebit. Na ko ba note ba yo kangao. Bakanga bana. La duchesse na ton samakala. Na ton samakala te kuno ke sa relation na Jean-Marc Kabundi. Oh. Na ba prisonnier na biso o ba utokanga mikolo. Na ba o bazakala. Na sa relation na bango. Mutako tondi sa prison kuna zate. Donc so ba kaninga na espace na nga na prison. O ba kanga mususu na akokoko kangisa biso on sauté. Atika ko diembela na sima relation mo boaza nango. Bango pe ba linga na mama mwana te po ba lingi te personnalité na bango beba. Yo fingi bato sema mabuzo ba oyebi ke na relation po ota mutu na relation na te. Tika bilo wana ya. Ayo kangisa.
Ah, quand ça. Non, ton ça pose ma calate. Yo so mona mutake makala babomi. Na homme politique, na fini président nga kuna linga na voter. Te. Eh, ya mutakinza. Eh, ngala mutakinza te. Boni, aux relation ni na pasteur Denis Lesi. Na za relation na été. Na bimisi album. Na za la relation na mama Gerda Kidinda. Oh, pasteur Denis Lesi. Na yete na za la relation na été. Aza pasteur te. Pétage Zoya. Ya. Téléphone du gospel dans le Seigneur. Église de Vanda H de Noé. 23 personnes. Et on est dans vie privée. 23 personnes église. Vie privée te à pasteur. Le église de Vanda. N'attendez le nombre de personnes bazar. OK. 23 personnes. Ça il a appelé de délivrance. Na ngala okene bunate. Na okepa mama pasteur José Kanye Babou Kassa. So na ke kuna te na kepa mama Gerda Kidinda. Bon pasteur de l'Église à pasteur te. Asa pasteur te. N'attendez le verset biblique. Oui. Bon peut ça un téléphone nanga. Naza besoin téléphone nanga. Okani TV on dit Kasanga dans le général de la téléphone nanga ngo. Mireille Mouké. Na la besoin téléphone. Na bisa gibino. Ouais téléphone nanga. Yela nga téléphone. Bandaki déjà Niklete Chibola. Natangelo évêque ndenge ni akozala. Mosala nzambe ndenge akozala. OK. Téléphone nanga ye. En direct, vous comprenez que ça c'est Eyokani TV. Jordan Lubango mon ami, Maramou DG Bandaki donc. Bon, mutaza Bible na téléphone appelle sangaka. Todo sala musala, toyoka parce que Miss téléphone yango yo. OK. Tout temps la titre pardon. Tout temps appelle la titre. Pour ming faut to na mamo o Bible zoloba. OK. Bible lobelo mo boy biso to ye totali na gospel na kibonzambe so esimbi pété na kati kibonzambe. Pété mukinza. Avec la titre 1. Titre 1. To banana on a 5 to kita. OK. Titre 1 verset 5 je lis au nom de Jésus-Christ. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. OK. Si s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car, na sombele, na numéro 7, verset 7, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Irréprochable comme économe de Dieu. Yo okenda penya ifasi. J'ai confiance en toi, j'ai confiance au prof Lukunku parce que prof wana okaka ye na sang. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin. Dans l'année Michel Morobo, il y a pasteur Ozoloba, alobi ya mela vin. Ni violent, ni porté à un guet déshonnête. Pété dans le gospel. Dans le Seigneur. Pété. Un guet déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà. C'est la Bible. Miss Lolo te mutabimisi yango atangi ndeme et komama. Siko soki tozongi mukiye. Évêque akozala irréprochable te donc makam oyo azosala. Évêque il faut ça irréprochable. Donc bakoki ko reprocher à rien. Donc oyo azosala déjà et a besoin. Ba reprocher déjà. Plusieurs fois plus. Ni à donner au vin. Alekaye mo astato la kena mela vin. Nga yeba mela sona whisky. Sona kesu musika mela na whisky. Nalobi obanga rateke bako kangisa yo bakangi. Bilo bobanga kasho. Oh, Miss Lolo. Mokonza mapinga intervention rapide ya bomoinanga. Yotangisa kima ya misona liwa ya Lazaro papa. Elonga yeso yonga ina tutela katolo.
mulami mwipe si wewe Yesu orgueil na yo nyonso poza nzambe ya polo na silase azali pe nzambe nanga oya kangola kipolo na boloko akokangolanga elonga Yesu yonga ina tutela katolo mulami mwipe si wewe oyo mulami mwipe oyo bango te Paul na Silas katina boloko babelelaki Yesu akitaki ba chaîne katanaki ba ange ba fongoli ba porte ba bimi ba soda ba mona bango te donc nga banga elote pona za nzambe moi nzamba banga te père eza ya bana satana omonju bakanganga omonju bakanganga na banga te na vanda boye to vani na ba soda to na komi ba ninga na bango na butwana to solo la fort na ba policier district ba o bakanganga te pona lobisa bango te tilelo na lobisa bango te bakanganga lokwa na za moyibi ba obenda nga na bilamba ba bosani ke naza mutu naza pe mwana mwasi pona koka ko kima bango te ne bazake bele bona kima bango ndeni na bomai mutu ba ona kutana na bango na district ba papana na sola na bango kitoko donc na banga elote mais il pasteur de ça la marambu différemment ba pasteur solinane aux hypocrites apparemment kasi za pasteur te balobi awati évêque faza irréprochable ya za ba reproche belé bana na basio ba danseuse ne wana ka ba telema liboso ne a ilo on telema ki pasteur de to ba binela ki ni ne telema e vimba ipe makasi eza mnene na tagi na mesurer te me fona mesurer tagi on kate na mesurer il était OK c'est bobo dès que on va pasteur koyo kané ba excommunier pasteur Mukuna ba pasteur voici l'homme balongoli ACK porte mbola bien te Miss Lolo oui pasteur Mutombo balongoli ACK en fait ba juif face que ça na fait ba juif te mais ya fait rango comment ça ya fait ba juif au 3e édition sur 4e édition auto sala calamité d'ailleurs ba pasteur na ye ya ba église amikem ya ba église na fongola non azali ninyo yo bikeko babuki bikeko ayamba bango na ninyo na hôtel Béatrice ami bengi représentant légal au moment Mukuna na kufite nyo so toi la pasteur Mukuna expliquer biso liboso nga kanisa pasteur Mukuna sala mabe mais tant na comprendre ngo na kuna na sala nzambe o penya ya solo ba expliquer nga mambo ya sala izala te yo fete ba juif au moment bilo mosambela ba ya ba juif te OK donc on sali ba cellule mike sans quoi avertir pasteur na wana poto te na téléphone ezala asekeza yete normalement il fallait zoper passer même Mukuna ye moko to sora zate na seka bandal bateyaka siko ya zate na seka ya kalembelembe yo te na téléphone o komisa ngo shekina audio kate ya ye moko zate batie ba bandi donc shekina ce pasteur zate batara ba cassette on les églises papa so ndo sambela ngape na sambela na église ya pasteur Baouti fiancé na ngali boso alinga balanga ba parents na ye bazaka ananga na biso basambela na shekina na kena shekina pour la fiancé na nga balanga tout germain chamana buka ça à Londres na pese mbote donc pasteur Mukuna za na torté aza torté aza ko l'église soit boy likambo yo sango poani OK pasteur de la nani voici l'homme à désobéir aza enfant rebelle abuki mibeko mami ngandi na zabo pasteur na biso apekisanga ma mususu OK fona telemele yaya babi père spirituel na mutazo gérer yo il faut yo kaiti obo yo kai pour yo za voici l'homme comme voici l'homme pour na ye pour vendre na ndaku na ye mtaboko lao mais baba ndeko ndo omoni bangwana OK oh voici l'homme comme akoli na ndako pasteur Mukuna yo zo ndeni orgueil non sonné donc il y avait rien allez akomi na mbongo maboko mi pa pasteur Mukuna OK azande quoi pasteur Mukuna voilà. Nous arrivons lentement vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Andy Kasangana, le général de la poste congolaise, a fait son travail. Ça veut dire, ne vous y trompez pas d'adresse. Eder Mampouya, mon ami. Yoébi Marambo Nezo Kende, Motema Divine. Maman Chimène Massamba, Motema Pasteur Francis. Maman Chimène Massamba, Motema Pasteur Francis. Les boss, Joram Mongolo. Ya Maman Noëlla, Triple N, Ndarabu. Marraine Morobo. Zana Bana. Voilà, Bana. Toujours le travail, toujours Moussala, toujours. Mon boss Bernard Lembo Makela, Eli Ok, c'est mon patron. Miss Lolo. Oui. Mot de la fin, n'a pas tout la confidente. Pas sous la émission.
La pesi batin surtout ba Olanda biso na émission le lombot. Place na lobi mabe. Bolimbi sanga senga pardon, ils ont regret sincère. Ils ont été je ne regrette de rien. Bon. La pesi MK. Mireille Moukeba. Mireille Moukeba babi et Organi TV ni makambo. Donc veut dire tous to samsala. Pour soutenir biso, ba abonnement la bino ça bien. Donc pour s'abonner pendant massive. Manga ninga so na za pendant place na yeba ya manga bien. Bato no baza a kokoko na tokele bino ndak boya mbanga. Babi je suis là na Apocalypse na linga verset na makasi. Place yeso alobi na telemi na porte kuke na beti porte au fond là na kota pona bongisa vie na donc voici je me tiens à la porte donc Apocalypse tout temps on peut na fermissement et donc et ya la wata la prochaine émission donc boya mbanga na kata Eyokan TV Mireille ande konanga kona petit nanga donc madame la reine Elisabeth III. Donc, na pêche bambote belé vient nga Adricha motomètre bon séjour à toi à Kinshasa bambote na yo mon vieux cloco manzambi de bundes mbote belé mastananga matondo linda bilele mbote na yo sous alimbondo na kati ya Paris mbote na yo jeudi tu vois na Chypre du Sud na bike yo automne sont la stati et puis ba junior dans mon la belé na Chypre du Sud wala bazaza et belé ine samba bozala famille dibo mon malanga bina trop. Merci à toi, le général de la presse, Andy Kasangana. Na sepeli makasi, Davina Chombe. Babi Davina Chombe Aigle. Moté mala mata mama Berthe. Pesa ma Berthe mbote bela bota moi si kitoko. Le bale pena misto va confirmer que maman za moi si kitoko, papa za la mbali kitoko, po bobotanga moi na bino Davina moi si kitoko. Merci vraiment na caméraman na biso. Gamo image le diable. Gamo na ebisio niveau gamo tungi singa na bapel otung sanga boy poani ko lero. So yeka mamo kotina. Ah ndeza boy basoda na ba comité po. Comment ça ndambu te je vous signale. Te, eza penya ndam. Poto te kandam. Mais ta siko grandeur. Ah ça va 20 sur 20 ya. On ça va un quart hein. Ya lo ya bangote. Te ya bangote puis ba te belé ba surtout que la sans fil ba sobi ba un quart. Ba comment l'exception mai na baba je crois que mon mai mo boy wana. Sans fil na biso za la boy te gomba masina tanga papa bolo wa bonza kwa zalaka. À l'époque. Kalaka baka. Merci. Quant à moi je vous appelle ça prof hein. Ouais, appelle ça prof. Prof Lukunku babi Bernard Lukunku linguistique de makambu. Et si kanini ans luzolo fa ke kanga ku. Ah ça tangate. Bon, il faut que tu aies facile. Attaque ngala kenda tenga suka na INPP. OK. Même ngam na lo revenant à journaliste na kenda te. Suka on a INPP. La suka la secrétariat de direction. Oh, Davina ça la secrétariat. Ah bon? Donc ngala lo moro. Très bien. Voilà, quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Un grand merci comme ça à ma grand-mère chérie. Moussa Oumouy Petoni, tu sais combien je t'aime, non? J'en sais quand mon gars est Maramo, petit frère propre, je t'aime Mouika et Mbessimera Tchabou. Capinga Espérance, ma mère. Montez ma vieille Jean. Démarrer. Bye bye. Bonjour, je m'appelle Blondine Lucie. Je suis la fondatrice de l'association Nathan Lucie. Je suis mère des familles, j'ai 4 enfants, dont l'un d'eux est autiste. L'autisme, c'est un sujet qui me touche personnellement. Et c'est ce qui m'a motivée à fonder l'association Nathan Lucie. Aussi, il y a dans le monde, et plus particulièrement en RDC, mon pays, beaucoup d'enfants qui sont mis à l'écart. Je connais les problèmes que vivent au quotidien les parents et les enfants. Je pourrais apporter à tous ces parents toute mon expertise et mon expérience qui ne leur sont pas toujours prodiguées. Ce que je tiens à dire, c'est que chacun d'entre nous a certainement dans son entourage quelqu'un qui souffre de l'autisme en silence. Car c'est un sujet tabou, surtout chez nous les Africains. On a honte d'en parler. Aujourd'hui, avec l'association Nathan Lucie, je souhaite mettre en place des initiatives concrètes et à long terme pour leur venir en aide, comme la rénovation des écoles, l'achat des matériels et la construction des écoles spécialisées. Bien sûr, je ne peux pas vous promettre que je vais tout révolutionner, mais avec votre aide, on peut mettre en place des actions concrètes
à notre niveau. Pour cela, j'ai besoin de vous pour nous faire connaître et pour récolter des dons pour nos premières actions. Pour nous faire connaître, c'est très simple et vous en avez le pouvoir. Il vous suffit d'aller sur nos réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Instagram, de les liker et de partager en mettant si possible un petit message de soutien. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, faites un don que vous pourriez déclarer aux impôts. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas à nous envoyer un message via les réseaux sociaux ou par SMS ou encore WhatsApp. Par avance, un immense merci à tous. Ndeko papa, ndeko mama, élève, finaliste, topé pré-finaliste. Yoka, yoka bien, yoka lisusu bien. Collège Sylvain, Bazali Kosala inscription, bonne école primaire, Collège Sylvain, Azali Kobanda inscription, des premières années tina 6e. Et bongo cycle de base, de 7e à 8e. Maman Nangaye. Enseignement de qualité. Peb enseignant, il y a hautement qualifié. Bazali une expérience et Kuba. Tala batman bango kitoko kozanga tendeko et bongo pour la secondaire na humanité collège Sylvain organise les sections et options ci-après commercial et gestion coupe couture hôtellerie construction latin philo maman nangaye scientifique pédagogie générale électricité générale mécanique générale ya boyna zanga kozanga tendeko yo moto sala examen d'état mbala mbala ozwaka te occasion yangoyo okanga bakoko na banoko bandoki tala yaka kozwa diplôme na yo na collège Sylvain bango baratakate 100% sûr collège Sylvain formation ya solo formation ekuba ndeko otangisa mwana na yo na école moko mwana zwaka mayele kaka te tala kimambango na collège Sylvain bamba te kuna formation ezali ya kitoko formation elenda be ekuba ba formateur bango moko bazali bien formé mama nangaye adresse avenue Ntsakala numéro 14 quartier Kimpe na Binza Delvaux na commune ya Ngaliema. Référence météo André Baumbu. Téléphone benga na lombango penza oba bombela yo place. Au collège Sylvain, la formation du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est le seul souci des 5 enseignants du collège Sylvain chaque instant. Poème réclamé par l'élève Nyanda Bundinga Rosie de la 6e année au collège Sylvain. Je vous remercie. Si les canards savaient parler, il aimerait bien aller le dimanche au café. Et si l'escargot savait téléphoner, il resterait toujours au chaud dans leur coquille. Recitation réclamée par l'élève hier que vous dit, l'élève de la 3e année primaire au collège Sylvain. Je vous remercie.